a déjà la fille déjà là aza quinoise a binde mambongo il marche à rapidité tonton lolbi non pas toi j'appelle ta sœur aïe ok bandi ko solo là ou non na sepel na yo fanda rababine cher internaute moi na mobali wana mbongo nde mbongo abandi ko bimisa mwana mwasi wana. La fille peut côté bombara numéro comme sous mon esprit ça là qui au tala ba monité ko regretter ne l'autre côté au monde l'autre regretter na mutema na ko regretter te tika ngwe kabwe parce que nzambe mutu alekisi bon esprit vraiment ils a quitté abeti na ekara mutu wana akomi ko tinda ba mbongo ye mbongo soka tindi li mama nana efie azana ONG nana efie asungaka ba demini nana efie sungaka kolimba te kotika nana efie motema malamu bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment vous s'abonner so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup tabo s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na lingibino trop vraiment merci planète fille kitoko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc la bonne Libino, je vous demande tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète Nana et Fille TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Nous s'abonner car au moins on perd de l'autre. On sait pas. Sungaka tabana babola. Nana e Fille sungaka tabana bazanga bapoti. Nana e Fille azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Merci à vous chers internautes. Merci vraiment pour la fidélité de la planète Nana efie et nous rappelez bien toujours beau continuer qu'on s'abonner, abonnez-vous à la planète Nana efie, vous ne serez pas déçus. Je dis un grand merci na ba fan na biso o balinga biso mingo balinga ka choko bekili na histoire vraie en tout cas na pesino bino vraiment merci et je dis merci à ma patronne maman Nana efie la baronne grand prêtre mère donc moi Sinzambe en tout cas je te salue maman merci pour la fidélité chers internautes nous rappelez nous toujours bientôt ils ont un film ce produit na planète Nana efie donc film et Sika donc on a pour moi toujours patient pour la décider et puis merci pour notre soutien na bino na ONG na biso Nana efie merci pour notre don na bino et merci à la régie à Papa Guy là je vois un cordon na la poulga babionde makambo en tout cas je te salue et avant d'abord, merci à la grande sœur Nanga, Sandra Ndombi, ma grande sœur, ou la petite sœur Nae, Azala Kitoko, Sandra Ndombi. En tout cas, je te salue, ma grande sœur. Chers internautes, comme d'habitude, je suis là pour une histoire vraie. Nasenga nabino toujours bon continuer continue ba histoire nabino. Merci naba o bazo comprendre que histoire vraie avec il choco ezo et débat. Merci vraiment pour na continue ba voice continue ba histoire nabino pour que to partager ngo la monde to kabola passe na yo o yo za ngo wana to kabola ngo na baninga to meka ko edo parce que balobi na mukili mutu o ya koki azate. Chers internautes, maman comme la biso le Luisa et za na famille moko maman moko aza na Kinshasa azana mwana ye ya mwasi azana grand frère na ye azala na village grand frère na ye aboti bana mibale moko ya mwasi moko ya mobali maintenant tellement difficulté les cas ina mboka papa e kozwa décision lobi non comme nga nazo kokate puis bozo kola bozo tangate non ça le fort to ke nazo yo ya mwasi na kinde kotika pas tante na yo na kin ameka ko aider otanga soki nzamba sungi okoza plutôt lekinayo yepe ako continuer kotanga cher internaute papa ayaki ti na Kinshasa akomi na ndako ndeko na ye bafandi ndeko na ye wana yambiye et puis ayeko solola na bino ma petite sœur na ye kotikela mwana azotanga to yebi aza mwana mwasi azotanga te loko moko te donc
yango na yaki na ye awa atikala otangisa yenga na zana ba moyen te parce que papa déjà mwasi na ye akufa leki na ye pa lobi non pas de problème yaya yo ndo sala mabe bando tikano na village bana depuis baza mike na yebisa ko elanga bana olingaka te tala jojo na mwana siko ko banda classe ni donc il faut na banda na ye na bord na ba cours du soir après nde akobanda kokota école donc basola qui normal papa qui kokende cher internaute maman tante wana azaki na mwana mwasi donc mwana na ye ya mwasi wana aza ba fille moko be basalaka vie ya butulo yenge ya kosakana te donc ya sala misala te ye loko moko te ye makolo ezala kaka likolo mwana ndeko na ye tango papa ye kozonga mboka atiki mwana ye ki kotanga nzoka mwana ye nde akomi des femmes domestiques donc akomi kosala misala epa ya tante paternelle mwana mwasi wana tante na ye akomi ko faire souffrir ye aboyi même kokotisa ye classe misala nyonso oyo apangusa ndako bilamba ata mbula ezobeta ye akotikala na mbula azonika bilamba na kati ya souffrance azolamba même temps oyo azonga basala boye ye moko mwana ye asalaka mosala te voir ke tante azonikisa ye ti basous-vêtement ya mwana ye en tout cas mwana wana oyo bautaki na ye mboka asouffraki vraiment mingi mais la fille a prié à Kanaye, écoute des fois ce que prière tante nazo yo like sani yo des femmes de prière ngana ndak ngana lingate ba genoana ya bino bana mboka okosa OK prière zo da likangu na otanga ba ocha zemi ofana ndak nanga esimba te ba prière ate malgré ba pekisa ki ko ke ba prière mais abande toujours continuer ko prier ya ki ko arriver jour moko babimi libana zaka moi oyebi batongo mo bezaka ta mutu bosola te mais na ndaku batongo mo bezaka bino tout bolamuki na sourire. Et que arrivé babimi yena mwana ya tante na ye babimi na ye libanda bande ko somba so ilo mombo na coin ba moni jeep mombo etelemi parce que la fille elle est la mingi souffrance elle est qui jeep mombo etelemi nde tango etelemi sko tellement que mwana ya tante na ye wana za oya kin ara déjà la fille déjà là aza kinoise a binde mambongo il marche à rapidité tonton lolbi non pas toi j'appelle ta sœur. Aïe ok bandi ko solo là ou non na sepel na yo fandara babine na fandara awa na lupango moni landi azo sola mena ko banga po ebi déjà que ndeko na moi ça ok ko funda e oh non donne-moi ton numéro alors naza besoin to banda sola na en tout cas na sepel no makasi tant na moni mutema na ngebeti abi non j'ai pas de téléphone abi ndeni yo moi si na kisha so que za téléphone na âge na o abi si abi non j'ai pas de téléphone abi ok t'inquiète na ko melo numéro nanga ce qui a commis au Benganga. Or, la fille au Atikalaki a zolande la makamna. Babi no mo boy ba fille ba via butu ba yeba technique ni nyonso ba ko sala. Mwana ana kei tanga komi na ndako bango tu bazonga zipe numéro ti. Ayebisi mama na ye. Mama tala ku tanto te makina ye libanda parce que bango mo babi to tanga kombo te ba misu ba pesa kombo mais bango babi to tanga ba kombo na bango te malgré ba pesi biso ba kombo. Maman tant que télémaki jeep mo bete makambo pe kisaka kende église ozaka na raison jeep mo ete mikutu ba pesa ki numéro boy na boy mama bango abi ya solo o monaki mubali ngo abi mama wana mubali mais non comprendre te tonton on a ignaté ma boy singa ke na besoin na besoin de kuna mais a pesa ki numéro mama abisi abi landela numéro wana ngana ndaku na ngayo mwana ngana obalite mutu moko ta uta esika mo yo bana ndaku landela numéro wana ozwa numéro bon la fille témoin ça qui pe na ko banga ebi kande ezalaka mutu mo apesa numéro bosana na yo nzoka ndeko na ye bandi ko fuye biloko na eti azwi numéro abengi tonton wana oh allo ngai la fille oyo te misaka na nzela o na opesa ngani yo bon pourquoi benga ngati non na bande ko banga tonte bwe na bwe ba pesa npe rendez-vous ba kutana ko kende ba kena tonton wana akyo kuta tonton na tala mama mais yo te mutunga sola ki papa oza aveugle mona ngate bon bien sûr ezanga te mais yeba ke na sauver on aliwa o sauver nga aliwa na ni abi papa bino de ba mi bali bo kufa ka boy muto so no yebi ete moni nde wana ndinga zana aza mwana oncle nga utimboka
Yesoka soli na mobali to mobali déranger soko ebika nzoto na yo après 2 jours faut kufa ana ba malédiction moko beti ba yakini ndi poto lande na ba prière boina moi mobali na seki abi ah bon ok merci pour sauver nga cher internaute moi na mobali wana mbongo nde mbongo abandi ko bimisa mwana mwasi wana la fille peut côté bombara numéro comme sous mon esprit ça là qui otala ba moniteur numéro pe na mona na ngate na tika nanga ay mo ninga kimaka na ye akendaka na ye ba prière na ye comme sous pasteur ayebisi abi omoni yo ndo za boye yana mutu yo ebike utokuta na mutu akufa mais nzamba sali au grâce pour na ba prière na ko regretter ne l'autre côté omoni loko regretter na mutema na ko regretter te tika ngwele kabwe parce que nzambe mutu alekisi bon esprit vraiment ezakita abeti na ekara mutu wana akomi kotina bambongo ye mbongo soka tindi li mama bokilo ya $5,000 so ba coucher na fille na $5,000 tonton a changé bango ndako couleur comme ça ya le billet bisa maman parce que akoma kisoko aye au monde ba bengi mama babimi na coin vu que la fille a monaté bavani na coin boika ba maman qui chassa papa en tout cas moi nanga za sérieuse yo pe na mono za sérieux parce que ozoya nanda ku boyena boyena boy ba maman qui ba maman ba lula mbongo maman panique bi OK maman problème ezate nga na souci nanga ezake na kota na lupango de me ko mona clôture na bino eza bizarre na zo na peso mbongo na pesa $20,000 bobongisa clôture ya ndaku bobongisa ndaku ba biloko asike kota en tout cas babongisi mituka pe na ba nini ba meuble wana ba koteti na bandaku makambutu maintenant ne mo vona na fille la fille ai sa fille na bi oyebi yo yebi non nga vraiment te est-ce que yo mo yebi pe vrai nga oh la fille bi chérie na ba vrai te comment nazaka jana yo abi non omoni nga penza nga pena nazali oh nga te nga pe nazali maintenant yo yebi kaka mutu na kati ya mbongo akomi aveugle azo comprendre makamte ce ko mais makambu nyonso na ki riche quoi la fille azaki aveugle a comprendre te abi sa bi chérie un certain mardi dans on a besoin na yo place boye pesi adresse to revendre toute la journée na yo parce que to kutanaka to bien to sala na biso ba makambu susu mais to zara vraiment likolo jour wana nde okoyeba vraiment onaza moi ça chérie na obanga nanga parce que na ebité olingo pour mettre un mariage to surprise to nabi oui nana surprise pour na yo cher internaute ko bongisa ba bongisi ndaku makambu tout pendant la fille azo continuer toujours konyo kwa makuna na ndaku souffrance moi na wana lela kaka ayaka kotanga tanga raté tontina azo faire souffrir kaka la fille abimia qui est sortie ba meli ba lié ba salinyor so ba koti ba boutique sombelier ba bijou ba ning ba komi na chambre tango ba koti ko kota ka ba koti mo sa koti mutakangi porte te porte ba moko ekangi bou la fille a surtout que chérie non comprendre te biso tout koti porte kanga minde nyabi non je ne sais pas peut-être c'est automatique alekisi ayebisi mo sa lobi ke na yebisa yo ko yeba vrenga lelo ndozo yeba ngaso na nani cher internaute tonton na abi oyo zomona mutu nyonso ko betele lisolo akokufa na yo kokufa la fille a komi paniquer donc atala côté porte limwe amuna ka ba mur ka na ba mur tonton ana abaluki nguma abi sikota abaluki nguma a solo la na ye sikoyo ayebisi alobi nazo coucher na yo mutu nyonso yo ko betela lisolo ko bana mama na yo bata famille na yo batu tout bakosila po ete ya yo nga na yaki pona yo te et puis to na yaki pona yo mais na yaki na nzela mwana mwasi wana parce que na yebaki ke yo okoya olingi ko envier olingo simba mukili olinga nzala te olinga apiaka te to yebi yo na monde na biso très bien yango moni batindi biso pour que toya na nzela mwasi pour que to utiliser yo malgré tout que la fille azana fille pauvre mais na monde na biso toyebi ke nzambe wana alingaka ye makasi pe yebi ye alors tellement que aza fille elaka yango boni biso bato ya monde de ténèbres voir que biso to bandaki kolinga te
ata mutumo ya mukili a détruit fi wana parce que aza fi moko boye nzamba asali na bandenge moko boye ata biso bata monde etena toki ko approcher ete alors mutu nyonso osala ye mabe oh to koluka kosala mwana mwasi wana mabe ata so revanche euti epanza mbete même biso bato ya mabe tozong sa revanche envers yo parce que elle est une fille oyo même biso mona biso to yebite so azanani parce que loko ezaka taye aza même pas donc aza lokola ange donc biloko nyonso na eza beta accoucher na la fille apesi $100,000 tango asisa zongi mutu apesi $100,000 bu porte zongi et puis si la fille mukolo yo kolobaka na munoko nde mukolo kufa ete ayo parce que olingi ko envier akangi mutema lokola ndoki nzoka ti atindaki babongisa ndaku toni donc ezaki ba matanga o ekolandana na ndaku wana cher internaute la fille abangi na somme wana tango mobali alimwe asundoli mbongo kokima mbanga akima akoma na ndaku afungola saka kuti mbongo wana akangi mutema na ya akangi mutema alobaka te loko te akomi koyoka befe azemi mobali amona na lisu te mama tuni mendeni mobali no amona to mama aza na mission de service boye na boye mama pe a comprendre kaka ok mwana mwasi wana baseto mazemi bandi kolemba mama pe lokwa ebike mobali azande ya mbongo ata babali mwana ete ekosimba lango kaka ayiko kende peno hôpital basali test zemiko oh zemi siko ye moko na conscience na ye yebike ngana uti ko bimana nguma siko zemi o bango bazomona o ya nini mais azobomba secret azoloba na ete parce que basaki aloba te andima kufa na ye mais akufa kaka zemi koli kaka mwana mwasi wana ya ange wana yende mutakomi babysitter donc mutukutu na boti te mais mwana mwasi anda landelaka o likolo kaka yenda fina o boy yende kaka et comme il passe au bota bakende na hôpital asali intime na bota rate kolela na kolela oh ba docteur babi me biso makambo to mona nante comment est-ce que moi na penza yo pe ba ota ba centimètre ba mona ke oui moi na fois bima mais ndé mona bima te ya moni bino pe ba docteur faut bozaka na ba vie de prière la fille a gangi makasi ba docteur ba panique batala bosko nde ba kotsa kaliboko docteur akoti liboko de basala a toucher docteur akoti liboko yoke loko essuie eloko essuie docteur akwemba la moko panique pema docteur akufi maintenant infirmière zaki wana akimi ma ndo benga batu mwana mwasi wana tanga moni docteur akufi akokite abandi ko ganga naloba bobenga mama nanga na bandeko nanga lokola bazai pe na ndaku na la fille ya question oya utanga mboka abandi ko témoigner mama entel limbisa ngai tala boye numéro wana bapesa ka yonga mnazwaka yango mutu wana nzoka za mutu te azanguma alobi ke bayaka pona ngai parce que biso to faire souffrir mwana ya ndeko na uti mboka lokwanga za mutema ko envier mama et puis akusha nanga kana kinguma bonga ibisa nga jour na koloba na kokufa mwana mwasi wana tango asisi ba témoignage bandi ko ganga banyoka ya mike bakomi ko bima batu babandi ko kima banyoka babimi bazotambola na salle wana la fille aye kokufa donc ezo histoire vraie oyo esalami awa na Kinshasa. Donc esalami a na Kinshasa ba bengi ngai ba pesinga voice oyo tala likambu ya somme mon cher internaute et on a sarabino tant bota toujours histoire vraie ya Beki Choko bosaka vraiment attention mukili eza ya kobeba diable azo konza monde et puis pour comprendre que diable avant nani nzambe abwaka ye azalaka pembeni ya nzambe eza ba makamsusu nzamba tikela ngo pe na diable basali cop na ye pour que ba meka tale loko salami bino ba maman ba tante mwana ndeko na yo biya na yo bobimina libumu moko bana na ye baza bana yo pourquoi konyokola mwana ndeko na yo libumu oyo ebotaka ebimisaka bana mais mwana zo bimana loko na ye ka libumu ko bimisa pe ange ndeko na bimisi ange yo kanti na kati ya souffrance or ezaka ka betape et puis nzamba permettre esala mabongo pour na koteya tu vas comprendre comment diable a konzamon, comment diable a lukuta. Pourquoi vous se confier na diable? Pourquoi mutema mabe za ki bondoki? Ko faire souffrir mon ande konayo?
tala bino bo envier ki jib hier ko kay pe ko envier parce que azaki na kati ya souffrance peut-être ka lo ba pe mbali wana atangisa ye mais bo weli yango bozui tala isika ememi mwana na yo en tout cas vraiment eza mabe makasi bino ba jeune fille o bozo envier biloko mukili bilamba ici la raté basak ici la raté chaque jour tozo mona biloko ezobotama donc yo ndimo kota na oli felo pona sac pona kabelo ozanga bokonza likolo en tout cas botika ba style wana batu nyonso baza batu ya konyokola te to botami na famille mais na bana msusu ba simba bango te so simbi o simbi nzambe eza ndenge moko na mwana wana ya mwasi donc aza vraiment mwana o nzambe vraiment mutu atindaki do ana biloko nzamba tia kat na ye tellement bo mekai ko simba yango moni lelo oza détruit tante et puis babisi biso que tante pe auti kokufa donc la fille azana bomoy ça veut dire que liboso na ye bonheur ezali azaki toujours patiente pour alanda ki le banzambe en tout cas chers internautes ba o bazo landanga bande konanga basi mibali en tout cas bola na nzela nzambe pa nzambe nde longa ezali et pa nzambe na biso azaka na condition morote diable azamu talukuta azo pesoka siko so compliqué à détruire yo nzambe te en tout cas bokanga na nzambe to tambola na robanga nzambe elamba oyo ebe biso na bande kona ote kokotsa ndeko no mabele te pona eloko kolia to pona elamba to pona kabelo to po azoteka mingi pembeni na yo kota ko bokela muninga maladie en tout cas yebake okozanga lola likolo ya biloko ya mukili histoire vraie en tout cas nyonso amoni kazu quelque chose a continuer kokoma ba conseil pona la fille o atikali en tout cas mutu oya kobala mwana mwasi wana en tout cas nzambe apambola ye parce que akozazi mwasi ngaku susi na ngeza na Kinshasa na litena kende komona ta mwana mwasi peut-être pembe na ina kozo ata grâce mon robé en tout cas nzambe apambola bino merci vraiment pour la fidélité na bino na site na biso planète nana efie en tout cas boza na mutema bolingo lokola maman Olive le mais donc maman sociale maman oya lingaka bana asala bolamu donc nzambe akantsa na bolamu na azo salela biso en tout cas la pesi merci na maman nana efie la patronne donc maman sociale maman oyo asali onje na ya azolé sa orphelin pourquoi pas kota lola parce que azolé sa batu na pesi mbote et puis bah merci beaucoup na cordon nga la poulga merci pour na ba conseil merci vraiment pour na ko aider nga na ba difficulté nyonso nanza nango en tout cas na linga bino mingi ma grande sœur chérie et Sandra Ndombi, ma petite sœur Sarah Djema et en tout cas Nalinga Kabino makase sans oublier Nico Mouteba donc voilà maître chorégraphe nanga wala kisanga danse parce que nga naza na donga tout quoi donc artiste complet na binara dans la salle théâtre dans salle mambebele quoi et cher internaute nzamba pambola bino oya a Monique na betsaki libaku ne bandela émission nanga en tout cas alimbisa parce que mutaza ko kate puis ba défaut nanga bo continuer toujours ba erreur nanga bo continuer toujours kokoma wana et ko sala nga bien ko aider nzambe apambola bino en tout cas tokutani soki Jésus-Christ azongite merci beaucoup kotika nana efie motema malamu bosabone trop na planète nana efie bosabone trop